Très chers téléspectateurs ou internautes, vous qui avez l'habitude de nous suivre chaque jour sur KM TV, vous me revoyez encore une fois au devant de vos écrans ou de vos téléphones pour un nouveau numéro d'émission. Cette fois-ci, on quitte le cap politique, on est maintenant dans le cap art. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme par hasard, comme on le dit, Tobandeka Kotambola, Nakadra Kaya Musala, Tokutani. Na ba oyo ba kenda sango ba oyo ba sala kombo na monde ba bengi monde artistique na yango na poko ya lelo nazana invité moko pembeni na ngai avec lui tokobeta masolo azali mbongo moko ya ba artiste comédien na groupe Sinark. Binomo boyokaki dernièrement il y a eu beaucoup de choses se sont dit sur le président du groupe Sinark. En l'occurrence, je parle de monsieur Caleb Toukeba. Bienvenue Toukebana, communément appelé Caleb. Naba affaire ya ba mbongo, il paraît escroquer mutu soki 12 000, soki 1200. En fait, tout à l'heure là, avec celui qui est le vice-président du groupe Sinark. Je ne suis pas seul, je suis avec M. Julien Kabangou, qui est le vice-président du groupe Sinark. Et c'est avec lui, mais nous allons parler du théâtre, de l'art dramatique en général. Bonjour M. Julien. Bonjour madame. Comme par hasard, yo pe na kata makamno biso pe na kata musana biso tongi na toye ba comment santé à Sinark ezandeni. Ouais, Sinark est toujours à merveille. On évolue toujours. Malgré Babitumbango, Ndenge Fiti Nabiso, c'est ligué pour Bundisa Biso, mais on est là, on est méticulé. Voilà, merci. Fiti Nabino Marambeza Mambongo. Bon, ceux qui présentent Nabino Azumbongo Amutu. Ceux qui parlent Liaki, ceux qui parlent Tchaki na compte na banque. Comme Fiti Mutakoko Lobate. Bon, en tout cas, normalement, mais au moins, à ce que je sache, pour un dossier, dossier est un tribunal. Et ça, il y a la kisaki ndekoana, muto asala makambuana, oh ya potoana. Si on a minute au dossier dans un tribunal. Vous savez, ce dossier dans un tribunal, on ne peut pas passer à la télé de parler n'importe quoi. On doit garder silence de peur que ça puisse se retourner contre toi. Et puis ça risque, et comme ma diffamation. Voilà. Oui, diffamation, mais Tohoka qui déjà est belé, c'est l'Obama qui. Il y a eu même une deuxième personne à Bimi. Mais pourquoi ceux qui réellement Zala qui bongote? Qu'est-ce qui peut pousser au Azali Bongo, Toko Benga et consort, Tomuninga Nabino Katnamusala, à Bimisango na Poisake, Caleb, à Lié Mbongo na ya voyage? Bon, en tout cas, na Zana maîtrise, il y a dossier parce que si seulement si ben, je n'étais pas là comme témoin et puis na tikala ko participer penza na bakop wana te. Voilà. OK, ozabongo vice-président na kati ya Sinark. Sinark so total ndenge bandaki na ndenge komi lelo yo bilan nyoko sala ya Sinark ya depuis bo bandaki na ndenge bokomi. Qu'est-ce qui a été fait de positif et qu'est-ce qui est de négatif au bokolunga peut-être beau changer? En tout cas, bilan Sinark ngana oloba eza négatif. Poto bandaka nde batu nyonso ba bandaka mais lelo to mona na Sinark to komi na 57e mariage oto zo balisa to moni to bandaka ba jeune lelo to komi batata to komi na bana na basi na musalo okaka bon biso to kendaka un peu loin. On a essayé ya ko considérer musala théâtre net musala parce que je suis ingénieur en télécommunication. Il y a des moments où je fais l'ingénierat, mais dans mon salle théâtre OP et sali bande ko belepe ba esungi bango to moi bande ko bele ba comme ba responsable ba grand responsable donc et aneti ba biso yo en tout cas bilan pour nanga eza positif mais tant que positif biso to remarquer que banda Sinark ke bandi ba départ pesa me belé ba o ba banda ki ba ope ba sala ki ba sala ki de bon temps na kati ya Sinark ba kenda mais so to landeli pe kende bi makara ke président Caleb nde azala ki mabe yango batana ba kenda ozomona te ke zaka mutoyer akei bozo évoluer na ba nouveau venu mais départ eza domaine ya départ eza na domaine nyonso to mona kutu na politique ya mususu azala ki penza bras droit ayoki kaka ke Fachi Azoya a changé mba moi lati kazaka mususu
C'est combien plus fort na théâtre. Donc ça m'a envoyé et yakanango mutu so amoni que peut-être oyo ozwane komi muke alingi ya tracer nzela na eba il n'a qu'à faire hein. Mais ndeko Julien kozongo ya muke to bandeti bino net na sinar tozala honnête ndembo za vice président le to koma komona Caleb nzela poto eza kokende kozonga mais yo non peut to ka voyage est-ce que yo zo se retrouver pendant na sinar ou bezo couvrir car Caleb na minute. Bon en tout cas ndenge zalia on se retrouve tant soit peu. Makambu ya poto eza mutu na mutu. Pongana kende poto lelo eza teke Caleb ifa memanga. Omoni eza erreur mususu batu misusu bazo minyokola na bango pamba. Mama so za de ana compte na yo. Compte na yo mbongo ekota ke bimaka en 6 mois. Oza na nini ba document na onyo suzali okoti si ozo no visa. So oza pe na mbongo no na compte. Ozono visa pona likambo likambo mbongo est-ce que na sinak penza Caleb akoti que le peut ouverture que ozo rappel moi mbongo ko permettre o lelo o soki oza na visa na maboko sombela pe o mi sombela billet pe na libota na yo pourquoi pas mais pourquoi pas mais tozo mona ngote parce que belé ba on dirait o ba bouchara na ndenge na bango hein. Bon soko lingi na sepeliso na sepelisa yo avant fin de l'année on a voyagé na okende poto et puis na ozonga. Moi j'ai des ambitions politiques. Donc, Moudounamoudazan a ambition de tracer un programme. Moi, j'ai mes enfants, naza libota nangai, naza ba ambition nangai. Ndé naza na si au moninga pe na awana parti, mais oyebite lo na yo sala. Te wana to retourna sima. Donc naza pe na makambo politique, on se bat. Vous savez on a étudié hein. On n'a pas fait seulement là, d'ailleurs ngapo nanga areza iné. Soto se retrouva c'est parce que c'est un don au tozanango. Mais au moins, nous sommes aussi dans la politique. On cherche aussi, il y a Mounene, on a eu dans la politique, mais tout le monde a bougé pour peut-être manque de moyens. Pour Caleb, Tchaki Libaya, il y a l'origine Zangaki Mbongo. C'est que dans Sinar, Kango, Caleb, Kandem Tazo se retrouve financièrement parlant. En tout cas, j'étais candidat député provincial Yamatete. Mais curieusement, ils ont parti au Ngana Kotaki. Ben, je ne savais pas que c'est Soukabongo. Parti où on est là qui na plateforme quelconque. Sope bango bande ko s'attendre, il fallait pas financer bango mais et ça li ke ba financer bango te. Nde e yoko mana suka na tangu mambo pe se sili. Tangu ba ko tse suka candidature te. Nde ba yebisa biso o to koti sakite bon. Nde loko sala ki pe to sundula ba parti ango to ko mape côté mususu. Ndeko Julien quand de tolobi oza artiste mais neb ça peut battre vérité na kutani na ye na siège ya UNC. Ozali bongo parti cher et honorable Vital Kamerhe ozali bongo directeur du cabinet à chef de l'État Tolinto yeba un pied dans l'art un pied dans la politique. Julien Kabangu a commis membre ya UNC. Bon nga banda kala nazana nga ka bongo hein. Et puis biso toza bateau to servir mboka trop. Vous savez en 2006 j'étais dans l'équipe pour former sur le programme OPRS. C'est nous qui dépannions les kits électoraux dans Kendaka Équateur. En 2011, bisonde ba tokenda ko renforcer seni ba former biso na ba mallette satellitaire bisonde tokenda ko renforcer seni pour na envoyer ba résultat na nini na kendaka peka mbandaka ngane na la na kendaka na équipe o ndenge to kendaka ko renforcer seni. Donc on est toujours là na servir pays et puis neti na nini c'est tokendaka enrôlement na sala 4 mois ngayo na kendaka nazongi li musala nanga bino ba artiste ba bino bozaka na position bino landaka à côté maezo chola bo soutenaka PPRD bo soutenir Kabila lelo yo yepe UNC po bango ba comme na pouvoir pour artiste moko c'est rare au mona artiste penza aza du côté de l'opposition ba artiste mi bolandaka à côté pouvoir eza parce que bozaka liboso na ngam kuna parce que PPRD ezalaki na pouvoir yango bozalaki na bango le roi baza sous na pouvoir te tout bokomi ko ya côté ya nini au moins très bino PR moko boye on dirait bino bozapeka à la base malheur na bino yango ebele pe bazokufa bokomo dukana moyen ko sala ba cotisation pour bokunda muninga tout ça là c'est pas parce que vous ne prenez pas ce que vous faites au sérieux na domaine wana ozoloba mutu na mutu aza na droit aza na choix na ye ya parti o ya lingi ya plateforme o ya lingi. Nandengo lobi ba artiste bazo kufa bon. Vous savez cette histoire eza wana bo condamné ba artiste c'est ezali prise en charge nanu ya ba artiste ezala quitté. Na sito yebiango. D'ailleurs j'ai béni Dieu et puis na remercier mingi
notre président Fachi. Dans le discours, cette fois-ci, nous allons encourager les mutuelles de santé. Donc, en tant qu'artiste, on était sage, on a déjà créé une mutuelle de santé. Donc, dans minute, nous avons contact un peu par-ci, par-là. Nous croyons que, tant que je crois qu'il y aura aussi au hôpital, il y a des artistes. So basali hôpital est bon mambongo ndeni e panza biso ndeni moi ko sangana na nuka ya pambo bosala tane fisco to mona net association na ba artiste na boza kutu ba musu bazana nord ba musu na sud boza bendo organiser te to utu ko mona spectacle bosala ya matanga je crois ya mundweri ba musu balobi o azali bongo président na bino ali akimbongo, c'est-à-dire vous-même entre vous organisation pendant ya malonga bozo kozana, vous n'arrivez pas à faire asseoir les choses, vous les artistes. C'est ce qu'il faut peut-être aussi attendre ba demande bozo sala moi ba kondi ba yo kabino ezate moi ba prendre mino au sérieux parce que dernièrement je crois na saki émission moko na kaka awa na KMTV na ndeko lule o ya senga ki bona mokonza mboka que cette fois-ci na gouvernement ezobima bazwande artiste Azala, ministre de la culture et art. Mais na ba commentaire tout le monde qui ne l'élément na belo baba que bino ba artiste bozaka sérieux te ba ko confirme ne blora bongo te. Bon. Bato ba ko lo ba bongo ba bosana ke ba artiste pe totanga. Les artistes totanga. Nde ba bio to zalaka unité. Bon, na éviter structure nino ezala ini ba onyo so ba bazala toujours na bakenda na même idée, baza na ba na éviter so ko ebisanga structure moko boye o ba panzana te. Oyebiango. Mais ko panzana na ndeza mabe, ça te ke bozwa modèle parce que nyoso e panzana ka, bino pe fobo panzana. Mais les artistes peuvent faire beaucoup de la modèle à suivre. C'est-à-dire bo se réunir, botikali dans l'ordre bozo ça marrant bien et cause à la paix exemple pour na ba structure même pas seulement na niveau na domaine artistique, même na ba domaine mususu. Parce que c'est vous qui éduquez la masse. Ouais, nous éduquons la masse, mais tout le monde a peine la politique qui na même point de vue lobby bakabwani. Maman, la politique se fait partout. Et dans le domaine culturel, et dans le domaine nini la politique. Ce qu'on s'occupe de la politique, la politique est qu'on s'occupe de yo. Donc ndenge zaliwana, et ça mutu na mutu monique mutu ndenga okumba ya sepeli na ngote. A se rebeller. A ça les locaux na oh ya monique idéologie na yende il faut alanda. Donc c'est comme ça. Donc dans le domaine tout, dans le domaine de l'église, bazo kabwana. Dans la politique, bazo kabwana. À la base, kamaramba mbongo. Bon. Mbongo e bandi ko kabola na ba foyer na ba famille. Bon. Na yebite soki yo yebite ke mbongo e kabola na ngoma munyoso mais biso ba artiste on ne peut pas dire que les gens ont des artistes. Non, non. On est des artistes des alliés. Même si tu es mais on est toujours ensemble. Tous les biso mona ANTPC, Ezali, géré par le président Masumu. Au mona Nini Moussou, c'est Likotox. Ezali, il y a chrétien. Au mona Anosanjo, Pakosiko. Donc, quelque part, on est dans un faux débat. Après tout, tout le monde a une réunion. Ce qui est zali, tu as solo. Et ça, on vit dans songi songi balaka. Et à mon mona boza, na bino bien, boza na bino bien, mona mutu moko ya intoxiqué, bah tout on mona neti. Mais au mona peso bolandeli peut-être aïba qui n'a été. Voilà. Voilà c'est que entre vous, bah bino artistes, ça dit ça na ba o ba ka intoxiqué, les autres on a mabé. Au moment où eza bongoté, parce que yango na tozo ba ke bino boza ba éducateur de masse. Et pour les loyaux artistes, bon vivre mieux, bozala bien. Politique ni senge na bino ba artiste bozana parce que pour que l'artiste soit mis à sa place parce que le lot tozomona na okaki ba ndeko na biso nani Faustin Soukari akenda ki na Côte d'Ivoire pour tourner moi série moko mais quand il est revenu il s'est dit que art congolais est en retard il y a plus de 50 ans. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour que l'art et les artistes puissent être mis à leur place? D'abord la prise en charge. Vous savez, Batouana Obo, Bino Kumisana, au monde ministère tel boy et soutenir Bango, ministère tel boy, ministère tel. Mais curieusement, Bisso, ministère de la culture et art, bon, naïe bikouté, hein? Naïe bikouté, et moi, quelque part, en raison, au Baoluka, qui bat artiste, parce que ministère de la culture et art, on irait à Yébina et il faut abonder la Bisso, droit d'auteur, na Bisso.
artiste ako vivre ka na droit d'auteur. Oh ya sika oh maman Madi ado yeku to atala kata binote. Bon, en tout cas, wana ku du domaine wana ngi ku kokota ngote, nga na otala ndenge président place parce que président de la République a sauté ministre te poya vers bino, c'est-à-dire nyonso ko le par ministre. To lingi penda parce que aux artistes ali bosote. Oh bamsu na sala na bango be mission ba ke maman Madi okutu yekutu atabo tindi invitation atinda araba représenter yekutu mona na atana binote. Bon, en tout cas, wana kutu na okipango kutu te. Nga na otala ke président Fachine tiaye aochela biso mutu oyo aza compétent, mutu oyo obandolanda ba intérêt na biso ba artiste. Vous savez, eza na nini na FPC, Fonds de promotion culturelle. Parfois on se dit mbongo ekenda web. Eza ba mbongo wana nde ifalaki moko ezo sunga pe ba artiste. Normalement ba mbongo ifallait financer biso to ça ba film ba nini ba mbongo wana parce que on nous soustrait 5% na source so sali publicité quelconque. Ba mbongo wana nde ifalaki mo ba financer biso poto c'est produit clair te na mbongo wana ekenda. Maman, en tout cas na ebisio makambo Fonds de promotion culturelle ba mbongo wana pesa ba mbongo o ifalaki ezala soki artiste mo abeli il faut pas évacuer ce qu'on kende libanda tout. Donc yangwana na sepelika na moi esprit oyo président de la République oyo ndenga a se décider akobo azobongisa mambo nyonso. Donc nayebi que cette fois-ci au moins les artistes nous allons nous retrouver ba domaine nyonso ba se retrouver parce que ndenga ko encourager ba mutuelle de santé neti biso déjà mutuelle de santé ya ba artistes ezali Misako, mutuelle de santé des artistes du Congo. Nabi que so ba biso ka maboko, so ba sungi biso en tout cas et kende malamu. Vous savez, on en a marre de voir à chaque fois un artiste tout maigrichon, on le présente à la télé. Ça fait honte. Et ça va ma soni. Yangwana tolingi cette fois-ci. Ba sunga mutuelle de santé na biso et kende liboso. Ce que ça va tomber la biso hôpital na biso ba tongeli biso artiste abeli déjà tant que fièvre pamba ake déjà ba sala nini check-up ba sala check-up au moni ba artiste mso akufa peut-être premier soin azuinante au mona peut-être ayoke mutu pas si prolongé ake atakotali sa tension mon copain de ko Julien Zelanano premier soin p bino ba artiste bolia ko tolo ba ravete bo vivre na matolo bo koma pe ko teka pe moi ba CD neti bino bande kwa Sinak na moni pe bo fungoli sa pe na chaîne, c'est-à-dire moi mukie ko ta pe na chaîne wana mais ce que comme na niveau que un artiste, c'est-à-dire tu as déjà plus de 10 ans de carrière mais tant que beli tu es incapable ya ko kende ta ko zo ba premier soin c'est que musalango botika na bino yangwana na ebiso ngai pona ngai je me bats à part le théâtre, le cinéma. J'ai fait aussi l'ingénieur. Nous sommes ingénieur en télécommunication. Donc, nous est censé se former. So, Monique, côté théâtre, ça ne tient pas. Essaye un peu de te former dans le domaine Moussoussou. Comme ça, au Sangisa, qui est acteur, au Sangisi Naboy. Donc, tu comprendre que Ndeko Julien Dazo Mounara théâtre côté, il y a Sinak, on dit Simba Penza Te, dans Boka Mwate, Azan est ingénieur en communication. Et surtout, quand il est membre sous il y a INC, donc Boka Mwate, tant qu'on a que Simba Te, a changé dans les côtés. Mais naebisa que biso na Sinak que Simba. Au moins, on a été na bonne mine. Biso to en politique, na biso to sala. Pour ne fils que tout se retrouve. Est-ce que moi que j'ai une bonne mine? Ça, l'apparence est deux fois trompeuse. Hein? Oui. Voilà. Maman, on se bat tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bisso, Sinak, c'est un groupe de... Oui, Moukolo Julien Robela, tous doivent sous communiquer. Boya to sangi sambo, on deko Julien Kabangu, santé moyenne, et bo sunga biso, et vous avez bon côté. Bon. Bonne mine, tout va bien au Sinak. C'est-à-dire, ceux qui les loyo, toyoki acteur moko ya Sinak, to meka koyoka teke acteur moko ya sipo, toyoka pe, moko akufa, je crois comme les ara kala, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas du nom, akufa pe parce que Zaki m'a empêché, tout le monde a l'équipe c'est la TV qui a un soutien. Donc les loyo, tout va bien au Sinak, mais moi ne raison à le soutien. Oyebi maladie na maladie ezana bakana. Est-ce que oyebi maladie ya bela ki wana
Et c'est nga libanda ba traiter libanda peut-être ça et go senga ba 200 000 $. Vous le savez? Tu nous informes. OK. Ba 200 000 $, wana eza ba montant moko eza quand même ebelé. Le problème des alliés en tant qu'acteur, tous a besoin basunga biso na l'état. So l'état sungi biso prise en charge des artistes et comme bien. Et comme mutu so kaza azobela ayebi ke hôpital na biso et ande ba ministère yali. Oyebi ke ministère ya culture so tali na bamboka mususu eza parmi ba grand ministère. Mais abiso eza maka ne ministère moko ya bongo. Bon, ngana lobaka j'ai des idées, j'ai des imaginations créatrices. Un jour on a se retrouver peut-être na cabinet wana to ko appliquer maele na nge belé au monde appelle ministère de la culture et matali susu. Je crois bien au Rosala Bongo prochain ministre de la culture ayoki ke ndeko Julien Lobi azana ba idée belé donc soko bendie pembe na e maramsu se ko changer. Julien, on tend maintenant vers la fin de notre émission. Tomo ke na suko ezali bongo KMTV, il y a maman Françoise Vita qui est maintenant aux États-Unis. Je crois voilà donc un mot. Maman Françoise Vita, mère na biso penza. Sérieux sérieux to ndato kende raga je crois. Yem taya ko contacter biso. To solo la ka bon. Donc wana penza mère na biso na ndenga mukete. Tango otala ngai bike o pe abana ngai. Donc ayaka vers biso ndenge tozalaka mike ya yebi nde to bandaka. Ayebi pe lelo nde tozali. Donc quelque part maman on se bat tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Vous savez makambo ebele ezalaki bloqué mboka makambo ebele ça n'allait pas. Cette fois-ci, nous croyons avec notre nouveau président Félix Tshisekedi, en tout cas, tout ira bien. Nous croyons. Et puis, surtout, oui, nanu banda to banda ma kotala mama mboko na to mona te président moko a consacré pays na maboko nzambe. Oui, ça dans ça manante. Eza ndenge to banda tanga na Bible au mona mukonzi tel boye azana ba na ba non te mais bino ba o rappeler nga mais bino ba artiste comédien boyaka stade te nga na zalaka ben net stade am nene moyen contrôler baninga msuso bazala côté nini artiste bena comédien to lo bango bozalaka te botikelaka ba musicien bino boyaka te nga na zalaka na kola soku ba photo ya nini oto zena ba Mike Kalambai to zalaki na ba Esther Akawa en tout cas on était là. Mais nenge stade ya munene okoka koyeba te ke artiste boye azaye wapi artiste boye azale wapi. Bon, ndeko Julien to comme na suka ka ndezala ba bibino ba midi ba artiste bo vivara na moi libanga. Pour mi émission Oyo KMTV a suivi dans le monde entier. Na yebi ka ndezala mais eza mulaite hein. Bon, eza ndenge salama nango oyebi nzambe kutu akela biso poto sanjola soki po bwaki mutu libanga mabeza wapi nzambe kutu alinga to bwaka kaye mabanga yango mona to adora kaye chaque jour. Maman Françoise Vita na pesi mbote mingi mère na biso yoza mère na biso Marie Patience wana mon ami personnel. Céleste Mbese mon ami personnel. Rodi Boladja mbote na yangoyo, Fiba Menga mbote na yangoyo, Roger Ala mbote na ope mingi na mère na pesi bino nyoso mbote na obosa na te ko pesa mama Godelive mbote na pesi famille na nga mobimba mbote ba petite sœur na nga Gisèle, Aristote, Yannick Doba na nga Joyce La Grâce, Fidèle Josué David na pesi mbote yo moko pe. Merci, merci beaucoup. On me comprend que c'est le micro liste aussi la nangote. En tout cas, merci Mingi Nabino Bolanda Kabiso. Je dis merci au grand caméraman Pichi Ilonkolo qui était derrière la caméra. Merci beaucoup à notre cordon Tony. Merci beaucoup aussi à maman Françoise Vita pour la confiance de continuer à couper sa biso. Na koko zangi sa te couper sa. Merci beaucoup à celle qui me soutient. Toujours, je parle en l'occurrence, c'est Madame ta fondation Thérèse Lisungi. Merci beaucoup. Na oyanga barobi c'est oyanga na benga kae Shakena, benga mingi Shakena, Sylvie Colette Kamani. Merci beaucoup à Jean-Louis
Chibangu balobi ye na KMTV azangi sakate. Donc ye penza azangi sakate, il est toujours branché, c'est le meilleur internaute voilà ndarabiso à tout moment. Napesi merci minga à toute ma famille, je dis un gros bisou à mon fils, le seul, l'unique fils de sa maman, Consola Cristiano. Hein? Maman t'aime quoi. Merci et à la prochaine.